Monsieur Kaloubi Mbuyamba Gilles, ye avandi na avenue Lukala numéro 12, quartier Lubudi na commune ya Bandalungu. Tato bomoni yende ayebaki na ko publier na réseaux sociaux ba audio ezokoleka bipai na bipai pona kofunda ya lobi ba tangi kombo ya ba konzi bato ya ndenge na ndenge na ba adresse na bango pe alobi na mabango na bango nde babombi banguna to ba mercenaire bapatika kibula shari alobi mwana nyoso azoli bana na bisika buya baparti drapeau ezate kabuya zoka kisaka pour la parti ezokufa fati mukuanda mala mama yakaninde zubabiro yokangai parti ezokufa bushimai chikapa kakanda kolozi idepesa ezokufa nasengi tora dinamize parti bazokanganga na biloko ezakatina nasali fort pour la soutenir FARDC bato nyonso poto mobimba batindi bongo il faut napesa mbongo na ministre de défense napesa mbongo nani kabuya yoki jalousie ya mbongo kabuya yoki jalousie ya mbongo badesperance opesa ngai parti ezakokufa mukuantombola kangai parti ezakokufa mukuantombola mwamai naza communicateur na yo parti ezakokufa nakembushimai chikapa kananga lubumbashi kolozi confédéral baramisikai parti ezakokufa toyebi ke bakinois toa peuple moko hospitalier eza mpe mingi tozambela à 98%. Oza na makambo wana mike te balingi bapokola biso eza bato moko bameni bangi badiamba na bango bamekaki me c'est pourquoi tokangi bango kotina bango epa juge po basambisama bazwa etumbu aza kokebisa population ya Kinshasa mpe baye nyonso bazali awa na Kinshasa mpona kotalisa ke insécurité ezali service ya sécurité ezali mpe korapele ete République démocratique du Congo ezali état de droit. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mon général, oui, je continue. À vos ordres. Olandisama mitindo ya excellence. Monsieur le vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, et à Pekisaki, na population, pote bako kakolata, bilamba, to bilembo, oyo ekokani na molato ya mapinga na biso ya forces armées ya République démocratique du Congo, pe lisusu kopekisa bato oyo bazali kotindika na population pote bakoka koyina baye bazali na bilongi ekokani na banilotique epai mususu bolandaki mokolo ya le 18 juin 2022 na ba réseaux sociaux ba image oyo ya mabe oyo tomonaki ba bilenge mibali bango bazwaki ndingisa te pe bazala na qualité te bango bazalaki na ba machette na maboko balataki bilamba oyo ekokani na molato ya forces armées ya République démocratique du Congo tala bato wana bango bakitaki na avenue Inga bisika bazalaki kosala contrôle ya bamituka na commune ya Bandalungwa pene na immeuble o babengi Yesu Nijibu kuna bango bazalaki ko contrôler mituka pote bakoka ko
kosala mabe na baye baza na bilongi ya banilotique. Tala comportement lolenge wana yango nde epesaki pasi na bakonzi na biso ya gouvernement nde tolandaki ministre oyo atali sécurité intérieure pe décentralisation na gouvernement na biso ayebaki kopesa mitindu na baservice ya sécurité po te bakoka kokanga bato oyo tomonaki na bilili na Bandalungwa. Pe yango wana esalaki ete baservice ya sécurité koka kotia maboko na 6 personnes oyo bomoni wana bazali 6 na tangi kombo Monsieur Kazaku Casanova Adolphe alias Samaton ye avani na avenue Lopori numéro 33 na commune ya Kasavu. Pe lisusu Monsieur Lelonzita José alias Coach avandi na avenue Nyangara numéro 167 quartier Sayo na commune ya Ngiringiri. Monsieur Wechinjadi Ngongo Issa avandi na avenue Kanas numéro 490 quartier résidentiel na commune ya Limete. Monsieur Kalunga Kiki Grace avandi na avenue Maipili numéro 138 na quartier Mombele na commune ya Limete. Monsieur Ndiwa Sana Job avandi na avenue Paka numéro 47 quartier Finda na commune ya Ngaliem. Pe ya suka Monsieur Kabuya Chamakanda Daniel ye avani na avenue Bulungu numéro 30 na commune ya Makala. Bato oyo 6 bomoni bangonde basalaki mobulu oyo bomonaki na bilili na ba réseaux sociaux na Bandalungwa na avenue Inga. Nde bango wana service ya sécurité ya mboka na biso batie bango maboko pote bango esengeli bazwa etum. Epai mususu Monsieur Kalubi Mbuyamba Gilles ye avandi na avenue Lukala numéro 12 quartier Lubudi na commune ya Bandalungu. Tato bomoni ye nde ayebaki na kopublier na réseaux sociaux ba audio ezokoleka bipai na bipai pona kofunda ya lobi ba tangi kombo ya bakonzi bato ya ndenge na ndenge na ba adresse na bango pe alobi na mapango na bango nde babombi banguna to ba mercenaire azako kebisa population ya Kinshasa pe ba nyonso bazali awa na Kinshasa pona kotalisa ke insécurité ezali. Alors nyonso asalaki ezali kaka po bato baye mais en réalité nyonso wana vérification esalemi ezaka kapamba talatina ye akangami po comportement wana ezali malamu te oh ye asalaki. Epai mususu ba service ya sécurité kolandisa mitindo ya vice premier ministre ya intérieur pe ya sécurité euti kotia maboko na quantité ya bilamba obomoni ezali ekokani na tenue militaire oyo tosili kotia maboko epai ya baopérateur économique bango malgré mitindo epesamaki kasi bazoko continuer koteka yango wana baservice ya sécurité ekangi yango parce que molato oyo eza malamu te ndenge bakonzi balobaki na yango. Service ya sécurité ezali pe korapele ete République démocratique du Congo ezali état de droit kaka ndenge commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo ndenge alobaka pe ndenge alingaka yango wana service ya sécurité aza toza ko rappeler na population. Epai mususu ba service ya sécurité eza na kosenga na baye nyonso baza na bilamba lolenge oyo bomoni soki oza nango na ndako na yo yaka na poste ya police pe lisusu ya service ya sécurité oyo eza pembeni ya ndako na yo
kende kotika molato wana kuna po bayeba kozwa yango parce que sima mikolo tango bakosala babouclage na bisika nyonso soki bakuti yo na yango okolela mai na miso moto akoyoka yo azali te esika na yo kaka ndenge ministre ya intérieur alobaki bakotinda yo epai ya bamagistrat mpo ozwa etumbu ya makasi ngonga yango oyo yo moto oza na bilamba molato oyo na ndako kende kotika yango na polisi poste ya polisi oyo eza pembeni ya ndako na yo to mpe biro ya sécurité oyo eza pembeni na yo kende kotika yango bakosala oyo eloko te soki bakangi yo nde okozwa etumbu. Merci. Vous avez suivi son excellence, monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, pour ce qui concerne les cours de tenue semblables à celles de l'armée ou de la police. Le port est vraiment interdit. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce que nous sommes dans une situation critique. Alors, toute personne qui a cette tenue-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste de police les plus proches ou dans un bureau de sécurité. Vous savez que nous déplorons la situation qui a prévalu le fois passé. Les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème, nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Nous demandons seulement que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en respectant. Toujours pendant l'Ingala, Emile Bani, nous avons tenu au Kanina et Amata, au Bazonkion, au Pentagone, nous avons tenu au la police, nous avons tenu au la police. C'est au début, c'est l'un qui m'a connu, c'est au VPM, nous avons une instruction écrite. Nous avons tenu au Kanina armée ou la police et Sengeli, pour déposer la société, la SIAT, le poste de police le plus proche. Ils ont Bazonkion, ils ont la Pentagone, ils ont tenu au Kanina armée. Mais on va polo, confusion dans le polo, on va commis soutien au fort de on a un problème. On a une confusion, on a confusion. Polo, on a dit polo, qui va commis soutien au fort de on a un problème. Mais tennis, semblable à l'armée des personnes. Alors, tu as dit que les Kinois, tu as un peuple hospitalier. Tu as à 98%. Vous avez un Mikete, Balinga, pourquoi la biso. Vous avez tout le monde qui a mis bangi. C'est pourquoi tu as dit bango. Tu n'as pas juge pour passer à Misama. Bon, ça, les bouclages au Bandar Kinshasa ou bien tout? Bouclage comme ça, mais c'est tu as visé de façon que bateau pas de côté. Tu peux se faire un délai. Ce qui te dit que délai coquille, tant que tu as bouclage, tu as bien ajouté. Tu as bien c'est bateau. Ce qu'on a tenu, ce qu'on a fait monter, quand on a fait la police. Parce que tu as fait un bouclage, tu as monté, tu as fait un délai jusqu'à quand? Délai jusqu'à délai, tu as mis sans délai. Mais mon collègue, tu as bouclage, tu as battu. Sans délai, tu as déjà avertissement. On a bien averti avant. C'est le bateau, bon ça là-bas. Bateau, pas juste. C'est un état de droit. Parce qu'on va s'en acquis. Ils ont un acte répréhensible. Infraction, ils allent. Juge, parce que ça, mais ça va pas tout. De façon que bateau mon sous, que l'État, ça ne passe pas dans l'État. C'est que quand on l'État, quand on libère. Merci mon Dieu. Merci. Papatika kibula shari alobi mwana nyoso azoli bana na bisika buya ba parti drapeau ezate kabuya zoka kisaka pour la parti ezokufa fati muku andamola mama yakanindo zuwa biro yokagai parti ezokufa bushimai chikapa kakanda kolozi ida pesa ezokufa nasengi tora dynamiser parti bazokanga ngai na biloko ezaka ntina nasali fort mpona kosoutenir FARDC bato nyonso mpo tomobima batindi bongo il faut napesa mbongo na ministre de défense napesa mbongo na nani kabuya yoki jalousie ya mbongo kabuya yoki jalousie ya mbongo badiaspora ozopesa ngai parti eza kokufa mokwantombolaka ngai parti eza kokufa mokwantombole mwa mai naza communicateur na yo parti
parti eza kokufa na Kembushimai Chikapa Kananga Lubumbashi Kolosi Confédéral Bahamsikai parti eza kokufa. Ma Mission TV, le miroir du monde.